Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Moi, je n'ai jamais vu Malika na casquette à Songi. Jamais. Na skano yoka te. Besanga Malika tonga kingai na yoka na ngana te. Na yoka. Et qui dit que lingana te tozana na kotonga na no biso na biso moko. Wana zaki andako. Marambo remia lobi epeze makasi koleka mamutu batu ba salwebi. Koleka mamutu batu ba salwebi. Epe dans ce que epeze koleka mamutu ba soloba. Parce que remi amutu me fa loba bongo te. Malika na miso na bango vérité. Être que non na comme propriété. Et qui peureux. Et qui peureux. Malika comme peureux. Malika banga ba camarade na nyos. Natongi nani? Malika. Natongi nani? Malika. Azanani? Azanani? Journaliste. Vrai? Alobi na masana yeke nani? Ils en état kanda. Eloko sali Carmel za nini? Ba pesi message nini na air nini na moment nini na situation nini. Tout ça non tout mis en place à Carmel bat bon moni mabe. Na bi peut-être que Malika za mabe. Na pesa na mutinyo na place na ye yoka. Carmel a autre déception na mobile na ye. Écoute ye na zemi na ye. Zemi longo ba camarade ne boyebi. Mais biso si banda to ebe que Carmel a longo di zemi. Baninga to ba ki alongo les. On a zo yebiso nga na yebi que Carmel a longo la zemi. Na yebiso Malika. Elo musu na moni mabe ba Carmel bolongo na tongo. Na ba camarade ya Malika. Quoi tu boke tinanda kwa libala muninga boke tuna eko sale tunisa. Pour écouter Malika Magali Congolo la fofolle que je suis. Tu viens chez moi le matin pour me poser des bêtises. Nanda kwa libala nanga mutu mususu obimate na kanga portail. Maintenant Malika obima songi pour na nini? Parce que na kati ekiri na bande bazaki ba bangana. Nga ko no Malika na songi te. Parce que Malika era azalaki nanga azaka direct. On ne peut pas dire Malika monoko pas zati. Mais sauf que Malika a kokoisa ba camarade ni vérité. Sa façon de sa manière de se défendre a comme ko benga batu ya libanda. Ça dit soit qu'il comme ça lui passe et que na vana na Carmel la salenga boy. Carmel ko duye kutu boy. La meilleure de choses yebisa Carmel likambala moura. Asa yokara ba pesa invita, ba pesa invitation. Abi yeso ka ye fait de quoi fingara mama nanga. Non, ya maman nanga to bunde pesa kana na sala live moura. Na sala live abi que non soki na fait to kanga na finga mama na ye. Finga bi mama na. Mais ya bando finga mwana nga za na zemi ofinga na zemi na mwana nga bota ma sa fota mwana nga kota tita page nga finga mwana nga mongol. Yo fingi mwana nga senga pase nga fingi mama no sûr. Ça na voice ba peksa ko bimisa te. Mais na insistance non na ba fano ba conseiller que bimisa kaka eleki. Parce que so be bimi ya solo kasibolo bani. Pour na kasa ba camarade ne ba msuba ba na soto oki ka ba voice biso soto baluka. Na kasa ba camarade total ba live. Ya bon te janvier wat. Total ba live ba camarade so ba biso ka ba bimisi voice. Atonga na biso to baluka lié. Bino bongo ta Malika na meilleur du oui ou non. Ba camarade malam boko yo condamné Carmel pe na TVT. Boko pe condamné Malika pe na TVT. Bo benga Carmel na kwa na ye. Bango mi balé ba s'acheter. Dès que tu nga Malika inanga pour l'émission to salara wana. Pour na loba nini. So on se mission parce que Malika ma elete. Ba camarade ne ba oboma. Nga na yebi makamwa Malika avant même ya na TV na yebi songo. Nga bi na yebi makambu ya Malika nga zana Malika te me Malika maboko awa. Makambu ye kirindi kana yebi yango lokwanga na vana na kati. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là à l'intérieur. Bakenda ko beta ma solo pa pire na bango bazongi sarama solo et loko bomi bango. Avant tout na pesi no Carmel Odia Mbote. Na rappeler bat na pesi Mbote. Basi Carmel Odia Mbote. Carmel Odia aza mwana mère. Kalo kwa Malika zande Carmel aza ipananga. Carmel na vana ndak moko. Na la na mbetu moko. Tolata na bilamba. Na Carmel Odia. So na te suki. Kabelo pe wa basera ba kabelo de misika. So na te pe kabelo. Maga so yo longo le pesa na te. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des magies en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs.
Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos 2 chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. namona kezaka loki na yo tuno sa nini o eza agence de transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Kolo. ba vérité Voilà, merci. Bonsoir na baglanditou ya Congo Liziba TV. Badotu bolinga émission na biso ba vérité na kati ya Congo Liziba TV ngape na linga rabino. Boko toujours kota la émission na biso ba vérité ozara partout dans le monde entier. Tozana moko Magali Congolo ozaki ami proche intime ya ndeko na biso. Manya Malika o lelo toyebi ke babengi songi oyo babi kirindika e panza tokosola plus na Magali te ba likamango ezo évoluer ndenge nini. Bonjour Malika et bonjour Magali. Bonjour le Ketchou Panda, Papa Malongi, Nengo Malongi, Kombakal. Toujours. Bonjour Papa Malongi. Bonjour na Balandinho sur le Congo des Iba. Je suis très contente d'être là. Ouais Magali, tout le baka mamezo kendele on a les réseaux sociaux. L'autre monde va traiter de konabiso Manya Malika songi Otaiko Bala tout le banane yondo vanda na Malika parce que yamba ope kati ba preuve ezali ba émission ezali te banane yebi Malika ndenge est-ce que Malika peut mamba ko traiter est-ce que ça réellement oya salaka? Bon, le Ketchou, je dirais na rolo baboué, na ba tout court. Nga okano Malika na songi te parce que Malika era zalaki nanga azaka direct. Ça dit nga Malika zaki ba meilleur ami. Eza songa na lobby likambo. Malika répondre ngamba mo OK luka benga ako eza na bandeni. Nga sona lobby na EPC Kanda a répondre ngamba mo. So to discuter to soigner sur place. Et to sona sur place. Et si Malika ke benga mutu monte ya poto pour ke bete li solo wana. Maintenant Malika bi masongi pour na nini? Parce que na kati kiri na bande bazaki ba bangana. Na kati na bango je pense que je dis ce qui est vrai. Là c'est la conception nanga. Ba bangana comment? Nazo expliquer. Et la conception nanga, eza nga idée nanga sikoyo ran expliquer. Malika bango surtout bazana ba batominoko. On ne peut pas dire Malika mon pas zati. Mais sauf que Malika a encore sa camarade ni vérité. Sa façon de sa manière de se défendre a comme ko benga batu ya libanda. Ça dit soit qu'il comme ça lui passe et que na vana na Carmel la sala nga boy. Carmel ko duye ko to boy. La meilleure de choses yebisa Carmel likambala moko. Et yo yebisa mutu wana ko vanda benga Carmel le Ketchou. Ta kuna vana Malika jour ba so za te mezo voice yango. Mukole bi mo bengo ne. Songi. Parce que tu n'as pas pu dire la vérité. Namutu directement. Quand on est des amis, on est censé se dire des vérités. On n'est pas censé. Il y a un bombe dans ma cambo. Je suis la personne la plus vraie. Na beta na tonga binga na vrai na niveau moko que ozo même pas idée. Ce qui n'a moins que ma bébé ndo kota na ki mayo na linga otoke milaité.
Moi, je ne sais pas na longwe. Donc, c'est un peu ça. Moi, je n'ai jamais vu Malika na casquette à Sony. Jamais. Na skano yokate. Besanga Malika tonga kingai na yoka nanga nonte. Na yokate tonga na yokate. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'autre monaki parce que vous avez fréquenté pas trop les sous Malika Mania. Mais c'est là qu'il y a plaisir, il y a comme on a eu jour il y a les balles à Malika. Ça qui n'ont déni ambiance. C'était comment? Bon, l'ambiance c'était bien. N'avons pas raboué, n'avons Malika comme un message, mais abonné. N'est-ce un numéro T? Je dois dire la vérité. Dans son numéro Malika. Comme un mère bonne, na cliquer na numéro, na mon WhatsApp, na mon Josman Malika. Ngabi très bien tout ça. Ah merde, on a une invitation au mariage nanga. Et puis faut y eba. Na mariage Malika que nga batu baboya na ya mariage Malika. Si na dernière minute, ba benga ba Malika ba magalé ko ya mariage janté. Malika peut pas faire une invitation comme au sala ngabo. Non. Et on a air mo ça va na hauteur mam so so. Vous allez air to bomba makambo te parce que makambo zo kende zo loba parce que nga na yeba yo na Malika boza ba mère ami. Ba camarade na ye o akoma na bango. Neti ba na faut tanga. Waza ki na bango na tanga ba kombo na bango te. Oh tu es hypocrite. Oui, na za hypocrite. Na pena hypocrite. Ba camarade na ye wana. Ba camarade na ye ko bazara na bango. Bango nyonso tout te. Certaines têtes ba camarade na ye. Ba magala ya fait sauter. Malika sorte émission ebi. Na benga et comment tu vas benga tiens ba famille ne ba comme benga Magali so na fête bitumba te Magali parce que il y a les camarades ne moko ya mobali moura asa yokaka ba pesa invita ba pesa invitation abi yeso ka ye fête de quoi fingara mama nanga no ya mama nanga to bunde pesa kana na sala live moura na sala live abi que non so qui na fête to nga na finga mama na ye finga bi mama na mais ya bando finga mwana nga za na zemi o finga na zemi na mwana nga mwana nga bota ma sa fota mwana nga kota ti page nga finga mwana nga mongol yo fingi mwana nga senga parce nga fingi maman ne sûr malgré tout tchana c'est après lui Angélica j'avais dit je veux plus de problème dire mutu ta gérer comme na quoi na tous a pas problème tu kuta nimbote ça bien calme allo ba que non a obundisa nga oyana mama bango na sala live ngabi lokolo bo oyana mama na bino kebisa mama bino za makasi ponga na bina nyama netumba na bu eketunga bundaka ngasota mwana ba bundiso buka na te banga te okomwa ba bitumbe obimana ya somo kutondimite na lobaka bongo comme est-ce que ba bimagala ya te bo pesa invitation te bo malgré comment tout comme le jour J mais invitation ozawa bi tout ça aussi je te dis otine yanga ja elamba ya fête mais invitation za binga sina tonge lamba oh bandi boeti ba copine musuba na ba poto banzo benga oh maga mais manya ni nyango bote bato babeki na pesa invitation te tout ça on a manya bato babeki pesa Malika invitation te malgré ça ba malgré ba diminuer ba zindi sur ba cohésion mais yaki kaka que parce que ba benga le jour J invitation jour J non c'est quoi yo tu nanga nini era c'est préparatif ka era bande ça benga ça maga no ngana bale mais to tient audace si ya sala groupe na magana ko so na groupe ngam na ko ta ba groupe T ngana boya na ko ta ba groupe T atinanga liputa magali liputa yango tonga liputa pardon papa Joël alobi il faut en fête mobile na ambal abi papa Joël insister abi na batu nyo soto na zarana bango muto fa en fête nanga plus eza yo ngabi a plus pour ani abi papa Joël. Bon, oui, parce que tout le monde a ma vidéo, non? Tout le monde a ma vidéo et tout. Est-ce que papa Joël a insisté trop, Magali? Abi na batu tout ba oyana fête na ba camarade nyonso moto face à la plus ezayo. Abi même ba yana ba sanga biso Magali azate sala bien. Biso nso le côté mkolango. Te boza na bino biloko. Mais si on ngana makambo ngana Malika to partager yo ne bo partager ta. Yo go yepe na fête on a te ça na l'hôtel kana ngo ebi. Parce que ba dongolo miso ba jaloux ba nandi ba noze magala yate. Ba faux ami ba noze magala yate. Après quoi nous a kindeni. Ouais que ça invitation de non ba ko tikela invitation. Ayo benga après mariage civil ye moko. Abenga après mariage civil ba maga excuse-moi. Magali limbisanga. Magali tala ba yane ba bengi nga ba yelo invitation. Ngabite. Ngana ba côté ya na côté ba kasavu. Est-ce que oui mariage peut na kasavu ngabi OK. Tokuta nande ko no mo pesa nga invitation. Tokuta pesa nga invitation. Ngena ko ya fête. Voilà, Malika Bali, mais tu es habité
surtout senga Sylvain aussi à Jonathan Dario batia biso émission moko ya ndiko na biso mo ya chroniqueuse ota non parce que ota la émission oyi banana ko juger pe ko banana likamwa tout zonga juste après natongi nani Malika natongi nani Malika azanani journaliste tout mon image wana ndesi Carmen Odia azoloba tebite loba nan lelo comme lelo Malika pas même 2 mois 4 mois mariage okolo banini les que tu avant tout n'a pas sinon Carmen Odia Mbote n'a rappelé bat n'a pas c'est Mbote mais c'est Carmen Odia Mbote Carmen Odia aza mwana mère kala kwa Malika zande Carmen aza ipananga Carmen navana ndak moko loba nan nalala na mbetu moko tolata na bilamba na Carmen Odia so na te suki kabelo pe wa basera ba kabelo misika so na te pe kabelo maga so yo longo lo pesa na te pe so te so longo lo pesa na pe na tia mutu nanga Mexico Malika pe mwana mère bango mibale ba ma mère mais mutu na pasa na ba moment mingi na kasa kopo ya Malika Carmen ah là là il aura tué les bijoux argent biso ta bijoux argent pire quand bon on somba ma pas argent pire ba ta bijoux balata vous comprenez la argent pire zo koya ye yango donc c'est un peu ça je tenga somba bijoux tenga somba ma so na oluka mbona somba lupango na zipe non ko nozo Carmen yando loba kini donc voilà Carmen aza sœur to kola na ye to kokola te me to vendre skamo mais na kopo Malika a plus mutu nanga ya kati pena donc elo na ko loba na kasa mambo nyonso tuté makambo nyonso eza que bango mi balé ba s'acheter leke tunga Malika inanga pona mission to salara wana pona loba nini so zong se mission parce Malika maele te ba camarade ne ba oboma ngana yebi makambo Malika avant même ya na TV na yebi songo ngabi na yebi makambo ya Malika ngaza na Malika te mais Malika maboko awa makambu yekirindi kana yebi yango lo kwanga na vana na kati. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là à l'intérieur bakenda ko beta masolo pe ba pire na bango bazongi sarama solo eloko bomi bango. D'un côté tu comprendre Carmel tout monde est comme BPKT. C'est vrai alobi na masana ka nani ils en état kanda. Eloko sali Carmel za nini ba pesi message nini na air nini na moment nini na situation nini tout ça non tout mis en place à Carmel ba moni mabe na be peut-être que Malika za mabe na pesa na mutnyo na place na yoka Carmel a auto déception na mobile na ye écoute na zemi na ye zemi longo ba camarade ne boyebi mais biso si banda to ebe que Carmel a longo di zemi baninga to baki alongoli on a zoé bisonga na yebi que Carmel alongola zemi na biso Malika te place parce que no beta maso Malika batu nga Malika to ndo sola te ti mamba Carmel nga Malika to sola te mais nga na yebi que Carmel alongola zemi alors Carmel la meilleure alongola te nga ba yebisa que Carmel alongoli zemi abota elongo ete mais alongoli zemi na zuwa mobali ne aboyi batindeli nga photo dire nga na eba makambo photo moi so yekata ba 4 mois passé ba 4 à 3 mois passé batindeli nga directement photo tala photo oyo fiango kutabesi koma mobali ngo awa na moni na photo nga na loba makambo na moni na photo fiwana la donya ba komi giewa nga bi mobali ngo nde giewa nga bi OK ça va Zemelongo te kutuba lo bakeno camarade na ye moko boye ne mutaye ko beta so so ka longo lizemi na yeba yango kala c'est pas seulement Malika la seule personne à lobiango mais le problème avec Malika c'est quoi Malika excuse-moi de te dire ça ma sœur na habité so za ba conseil ba pesa ko église mais ba pesa ko conseil en église ba lokuta po ba yebisa ko no vandara silence ata ba oboma yo Malika na miso na bango vérité être que non a comment prier et qui peureux Malika koma peur Malika banga ba camarade na enyoso na kilelo ngano le manya de 1000 esprits on a bakala na so meki boke mabe yate po na komo sambela ba opekisanga te Malika koma peur ba camarade de nyoso wana so ba loba na avanda anye sikoyo nalobi bien linga côté eza problème te ngape na tika no sa banderole te na komike na linga moto na sala ngono te donc pour dire que ba camarade nyonso wana ba linga ko donc eza so bovana bango ba loba no
Obanga, tellement que bayebi maramumi, bayebi yo mingi. Obanga lobeleka na internet. C'est comme une façon à Malika ko se défouler zanini. Arobenga mutu na yemo boy. Allo, oyebi kutu eleka ki boy. Pour azan courage oyebi c'est bon vérité. Er mutu na na on a zonga mamna be bande. Er mutu na za voice wana zongi se bimanyo tonga to tonga ite. Otonga mais ça ça courage. Yo lobela Carmen makambu tout oyo. Et bimi et pas Carmen yemo ngebima même pas ko swana. Na moni mabeba Carmen bolongo na tongo na ba camarade ya Malika quoi tu boke tinanda kwa libala muninga boke tuna eko sale tunisa pour écouter Malika Magali Congolo la fofolle que je suis. Tu viens chez moi le matin pour me poser des bêtises nanda kwa libala na mutu mususu abimate na kanga portail papa soso ki mambango ko matina réseau temps na kanga portail au lekati pour dire que non Malika a perdu ba esprit. Malika, tu es ma copine. Excuse-moi, mais ne viens pas me dire que non, comment on s'embête. Tout le monde va marier, mais ça, on a un plateau, il y a un plateau, et devant, on va s'embêter. Tout le monde va marier, il live art. A pointer, mais ça peut s'embêter. À peine en bongo, en condition bien. Il y a un bon s'embêter. Vous n'allez pas nous dire que ça va combattre, ça va combattre. Et ça va camarade, vous avez un camarade, vous va peser l'esprit là. Baby que non oh soto lobi na eboy. Alors ça est l'autre. Pourquoi? Parce que tu yebani to tambola to saba maram ensemble. Et on a vie. Lingara autant mona bato ba vrai. Somme ta vrai non to mona it. Le question na loba on a plateau wana to vanda kuna. Na so le question Malika maele te. Ba bomi makasi na yeba marama Malika so ke na zana ye. Na yeba ke Malika asomba mutuka. Apesera mobile tambola ranango. Nga zana bango te na film ba sala ma livre nga zana bango. Nga zana bango te. Na ba ke Malika como foot à place mo bosoki na kasavubu. Nga zana bango. Ka baninga ne bazoya. Na zana bango te Malika ta ba na ba préparation. Ya resomba ko sa terrasse nga na zana bango. Na bango nde. Ki baninga mo seki ndebe ki ndika na songi songi. Eloko bomi bango za songi songi. T'es dans Robin ou songi parce que c'est trop jalousie. Jalousie bah trop faux. Bah faux ma casse que il y a des choses qui peuvent se gérer entre vous. Biso ba les Kardashian, biso na ba équipe nationale, to beba na be makambo bimate. To na makambo loba. Et ki ngaba na ko fanda bona bilelo. Na bijou ngo. Na gambela to na nini? Ya na somba ne pas ba Nigeria. Na ta ba bijou. Na ta bijou na ta ba kabelo bien. Donc pour dire vous comprendre ça, les to ndé munene. Donc pour dire dans le rwanda il aurait fait c'est mieux. Pour dire que ngapa na ra vrai. Et donc bon ba ka ba force. Ba ebelo bo salade. Talanga na biso na bina vanda. Na to betre lo mo be pa Angélique avant kufa. Ya Kardashian moro mo ndeke nara. Poto yebani lo kwa to yebani pena trop bien. Nga ser na mona ndoka ngama na ya kalatia. Ser na mona ndoka ngama na ya kati. Ta côté là trop. Na yebi le kwa liboko salinga mabe mena ko leka nene mission na fingete. Ba ser na biso ba RTGA et tout. Na ko leka na TV na fingete masalinga mabe. Mais na tali ka na musika. Parce que bina vande pe na kiti. So bina vande pe na kiti. Ah bingana ndeyo. Akipakote. Pour mes amis. Yo gagné. Bah j'avais wata mokonzi ba bi maman. Boni na fisi wa bozaka. Ngazana mutu tenga ngazana mwana nga. Apa mwana nga na mutu. Tolon si maloba. Voilà. Donc aloba nga mabe mo bona ko vanda pe bona kiti na bile ketu lo no pesa matière. Ta no pesa matière. Ozana ngote. Siko lo kwa na loba rande siko ke biso to kola n'esprit ki Kardashian to eba to na ba guerre de l'équipe nationale to bi nani to bomba famille. Exact, ozana matière na été. C'est bon, y a pas de problème, on gagne na ngote. Ozana ngote. Na ngo penate, on a raison. Na za ngote. Siko lelo, ndelo Malika bimi mabe. Est-ce que c'est le moment Carmen lo balikambo lo belelo na kati ya abomba ngo combien d'étapes pas bimi sango c'est quoi mutu. Muté metonda. A mutu. Tala eza passe au père de moi na mutu au père de moi na buzoba na. C'est ça. Eza passe c'est eza le remonter mais c'est presque la même chose. Et on a bi botuna ba Carmel ba ça qu'on a moment ni. Copine moi bo me pas mbali no abetio musinjo botelo no jo. Likona ngo mobile yana pe to foot onda ko mukeme ko foot enda ko $400. Likona ngo sombeli masana car
Yo ka 6e année bimato bimate. Basi nyonso tout te ba salama pona ko supporter choc. Basi nyonso tout te. Ce qu'il faut tout na. Carmel ba ebisa ke elon no ba keza interprétation ya makambo ba ebisi bang. Nous sommes quoi sabi Kevin et puis na vana magali modèle la tongue peut-être la tongue na ngayote peut-être to bete kali solo bien ce que écoute Kevin azana ba problème na bala ba loyer zo déranger visa kuna luka ke porte zo compliqué peut-être ba comme boy pe na pese exemple qui ça mtema qui ça pena on comprend peut-être pas senga visa mo ba compliqué parce que écoute de la betana des choses déjà likolo mingi na so to kanda siko sko yebisa ba yoso ke magala tonga ko ata voice on batinde ko yo ko kama be yo pono no mo kanga na so ndo tebe miswa ninga beba le bébé qui voice ezate mais kamala besoin na voice o senga kamala sane te mam na bango mbale baba na mère na kokota ngote voilà so quand même na Monique fa bimisa voice abimisa so pas Monique fa bomba po mutu na e abomba c'est ça mais bato bozo tin bato bolo ba bongo bokeba boko sala boko sa malika na merde to ebi na contexte nini malika lo ba na ngote internet interpréter maram na ndenge na c'est ça quand même pas cause za voice ba pexer ko bimisa te mais na insistance non na ba fano ba conseiller ke bimisa kaka eleki parce que so be bimi ya solo kasibolo bani pona kasa ba camarade ne ba msuba ba na so to ki ka ba voice biso so to baluka na kasa ba camarade total ba live ya bon te janvier wat total ba live ba camarade so ba biso ka bo bimisi voice atonga na biso to baluka lié bino bongo tsa malika na mère du oui non ba camarade malam boko yo condamné Carmel pe na TVT boko pe condamné Malika pe na TVT bo benga Carmel na kwa na ye yo so côté li Malika au fini Carmel yo quand si dans quelque temps yo en pour ça Carmel so fini Carmel au côté li Carmel fini Malika quelque temps en pour ça ya Malika te aux en pour ça bango alors le quoi boza ba camarade bino nyonso ba camarade ba bato ba kota biswana ba camarade mi balete ba tema na katikati ba trancher mutu mutazi kwa na ye ça dit yaka bino ba boya na botika obiso bokutani obiso na TV poani olobi ngo pona nini na kata no bosoni si bon mutu mutaza na kwa na fini c'est fini voilà merci et donc ça bon qui sans esprit kaka ndengo lobby merci na yo Magali Kongolo tozo image moko et tozo nga juste après et qui indique to lingana ti toza na kotonga na no biso na biso moko wana zaki andako image à Rémi Kovodor peut confirmer peut assumer que oui réellement Malika avec kotonga mutunya son groupe atonga batunya je sais pas pour te chiter na biso bon voilà et on encore ba Rémi Kovodor na sebe non na courage na courage na Carmel batunya so baké mupanzi moko Rémi peninga ta normal ko tika pe Carmel te pe na mupanzi na ye mais Rémi sikoyo elo moko ezaki bien foye bande nini ya opéser ba mo apaiser ba moté pona minito malgré ba fivette mayamba mama Gucci na pesi mbote masananga malgré ba fivette malgré ba tunyonso ba côté ya Malika mais na minito yo marambo Rémi alobi epaiser makasi koleka mamutu batu ba salobi et dans ce que pesé koleka makambu tout basoroba parce que Rémi a mutu me falo ba bongoti Rémi déjà a clashé Malika dernièrement Mamba be ya belle vie aloba qui voilà au senga ba mbongo et tout fallait pas lo ba bongo to na besoin pesa moto tenga on mo pesa no conseil kwa ngaza ne kiri na bino fallait pas pesa moto te bo lukaka bo ma moto merci mais boye ba pe liste likambo eza mulai boluka boyeba Rémi aza pire ya nani Rémi a pire ya nani Piwo aza pire ya nani et puis Piwo asuki na nani place likambo ezo uta merci Rémi benini tonga to ya fête mutu balinga ya fête mutu balinga ya fête ya kité pour dire que non Rémi aza na pire na ye nakati Kirin Bika ana mutu na ye merci ana batune mibale ce qu'on a batune mibale wana déjà Malika simba te Grâce et Carmen. Merci. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Mais tout ça l'émission vraiment na tamore ya reta. Il y a na makambo loba. Makambo loba tout ça matin ya ko sola ngoso na kati ya
Congo Liziba TV nande konabiso Magali Congolo total oya to sala ngo même semaine prochaine oza to cheka à suivre parce que oya bika cadrage pour tout ce qui là bas espace parce que le C31 to ko tout na village Panda réouverture il y a restaurant na biso bozala a na kati ya village Panda soko yete se ki ozazo soko yete se ko zwakate parce que mo nyonso boya kolia ponda limbondo na village Panda merci to mwani mbalasima bisous bye Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.